boyebaka na bazozo kaka te mutu bamonaka ke Karine Mokonzi akoka ko gérer YouTube te. Donc ndenge ezalaka chez Mokonzi. Eza kaka bazozo te. Même ba chinois o penza balingaka Karine bayebi ke Karine Mokonzi vraiment akoka te soki azo gérer YouTube ndenge miya temo agéraka. Yango wana mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ba bolingo likambo ya kitoko likambo nini? Le 1er février ti le 6 février toza na forum botuna ngate soki nini ya kitoko yo mutu olobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya kote oyo bachinois, kote oyo bendie, kote kuna bapakistanais. Alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Faci Beton. Tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia. En plus bandeko no tango tokozwa ba secteur wana bakoteka susu lopango te mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Faci Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Yango wana bomonaka ke tangu nalobaki Karine na 2022 aza na site mosusu wana eza ya sika akozala na ba site mibale chez Mokonzi oyo miya temo ageraka na oyo mosusu ekozala Karine mutu akogerango. Tangu nalobi yango bato ebele soki bamoni malobango ntina moko te parce que na bazozo kaka te bamonaka Karine Mokonzi akoka kosalela YouTube te. Ayebi ndenge akobanda na ebandeli ti suka te. Na Chine pe bakanisaka bongo. Na baproche ya Karine pe bayebi bongo. Bato pe bavanda na Karine bayebi bongo. Eloko ya monene ya motuya lisusu na Karine Mokonzi ye moko akanisaka bongo
nakanisa bolaninga bien. Karine Mokonzi ye moko akanisaka bongo. Na yebi bolobi Papa Robo makambo nini oyo olingo bimisa. Ozoloba ke biso tomonaka Karine Mokonzi YouTube, page ya YouTube akoka ko gerango te, akoka ko sala te ndenge bageraka YouTube na batu nyonso. Oui, na lobi bongo bozo kanisa bongo. Ale bolobi, mais sikoyo, yo donc ningo loba Karine akokoka, mais soki Karine akokoka, pourquoi ye moko pe azochat ye moko pe aza sirte to ye moko andimaka te akokoka. Bolobi bongo, alors bolandanga eza boy. Karine Mokonzi ye moko andimaka te akogere page ya YouTube. Pourquoi? Bolandanga bien. Ou bien na bandana bino. Bon, ya bino tina moko te. Po bino moko bomiyebi. Nakosi? Bino moko boyebi. Pourquoi? Bomonaka Karine akoka kogere YouTube te. Akoko salela YouTube te kaka Facebook. Lokola bino moko boyebi ngana koloba ya bino te. Mais ya Karine, oui, na ko expliquer. Karine Mokonzi ye asalelaka ordinateur te. Asalelaka laptop te. Asalelaka kaka telefone. Botia yango na mutu na bino. Karine Mokonzi banda azala na Congo. Ti asala na Congo mikili. Amonaka ordinateur. Akokine pe ko beta. Mais asalelaka ordinateur te. Bozo comprendre non? Alors, botala bien. Muto yo asalela ordinateur te. Ndenge nini akoka ko gérer page ya YouTube. Po YouTube, po gerango okoka ko sala. Yo moko ndenge batu basalaka. Donc, faut passer par ordinateur, par laptop, obo bengaka machine ya komema na maboko. Ordinateur portable. Bozo comprendre. Po page ya YouTube eza page ya Facebook te. Même Facebook po kota na makambo mosusu na kanisa fozala pe kaka na ordinateur. Sikoyo Karine Mokonzi tina ye moko pe azalaka moko sirte akoka penza ko gérer yango tout simplement parce que Karine Mokonzi akotaka déjà na YouTube. En bref, pona lobana bino, Karine Mokonzi azalaka déjà na YouTube mosusu, mais akotaka na téléphone. Na yebi bokoloba, mais na Congo azalaki na site ya YouTube, wana na yebi. Majorité ya batu bazana ba site ya YouTube, to o bazalaki nango na époque wana, basalela bango toujours na batu. Na poto to na bato bazana ordinateur. Wana bobosa nango. Alors, Karine Mokonzi ayebi ko manier téléphone kitoko. Ayebi ko salela téléphone kitoko. Et puis Karine Mokonzi azalaka na ba téléphone oyo ezo bima sika. Peza na ba application ya sika. Eza na ba système ya sika. Sikoyo lokola Karine Mokonzi ayebi ko manier téléphone kitoko elakisi Karine Mokonzi akomanie ordinateur kitoko. Bobosana te bandeko. Ordinateur o Karine Mokonzi azako mona na kala. Na Congo mikili ba programme eza différent. O pazako mona na Congo ba programme eza différent. Ordinateur o esalami sikoyo ezali neti ordinateur esangana na telefone. Donc Karine Mokonzi akomanie ordinateur kitoko. Ezala portable ezala oyo bapozaka.
il s'agit mutu moko kaka a expliquer ye kaka mukolo moko soko a expliquer ye lobi nango Karine akokoka très bien. Pourquoi akokoka très bien? Po bino bolobi soki balakisi mukolo moko ata yo papa robot lobi nango okobosa na ta likambo moko boy. Oui, boza na raison. Mais ordinateur eza TVT, eza pe chaîne musicalité, balakisi o lobo bosani butango na bisiko tchakisi. Non. Ordinateur eza na mémoire, eza neti mutu. Donc Karine tant bakolakisa ye. Par exemple na loba na bino. Balobi na Karine Mokonzi. Ndengo koti na ordinateur. Awa bisika na likolo soko fini okoti ba video. Mais Karine Mokonzi soko ningo changer code na yo na numéro de téléphone faut kende na paramètre. Alors Karine Mokonzi so ba komeli na papier paramètre a obosa nango te. Siko na kata paramètre yango moko ordinateur e bandolakisa Karine. Ata balobaki ne soko fini awa omoni code na yo mais Karine Mokonzi ata bosanaki metanga kokota akomona ordinateur yango moko elakisi ye elobi Karine ozoluka nini finangai awa po changer code na yo. Donc Karine malembe akoyeba. Eza neti eni katanga akoselaki bandeko Maroc ba akosaki te mais akanisaki bongo. Ba pesi batekeli ye chaîne bango bazozwa mbongo. Mais bon, azalaki mutu ayini Karine, ça c'est vrai. Mais le kola azalaki na danger, ngai papa robot, na lakisaki yeke, na tindelaki ye na WhatsApp, ke ozosala erreur. Basalaka boy, pe na tindelaki ye lisusu, video moko. Akomona video wana, sima koyeba, ndenge basalaka. Na kanisa bato ebele bayebi na salaka baje wana soko za na difficulté ya likambo. Même ba série na yoka papa Matondo asala tu pa chaka abando kotsa mbongo babanda ko monétariser atinda sus bato Maroc soki likamuni eleka na yebite. Tango bayebisa kinga yango lobi nango kaka na tindeleki pe video moko. Après 2 semaines, na moni pe chaîne na ye, ou bien après 1 mois, et comme monétarisé. Bien sûr, alobaka balakse na motuboy. Mais naza sur vidéo onga na tindela kiye, ata ozana difficulté woyeba makambo, woyeba kaka. Po vidéo wana, tango ezoloba, yepe na ordinateur, azo sala kaka ndenge vidéo wana ezoloba. Yango pe akokaki. Po eza bongo bandeko ndenge pe na tindelaki NK officiel ata bayinanaki na Karine mais lokolo eza likambo azolela mbongo po bazala na conflit na bato Maroc te na likambo bato Maroc basali na bango yango te. Donc na explikaki ye pe na explikaki ye modèle ata mutu atekeli yo chaîne aza na code aninga changer akozala na difficulté po YouTube achanza ba système ebele. Na tilaki ye nyonso wana. Yango wana na YouTube ya lelo oyo ya kala te. Mais YouTube ya lelo oyo nazoloba na bino ya 2020-2021. En tout cas, eza facile ya kosakana te. Karine abando sakana nango même akangi misu. Nazebisa bino vérité. Neti ngai nazalaka tango mususu nazosalela laptop musu eza musika eza bisika bomoni ngai te ndenge na bisika wana na vandi ordinateur mususu eza na sima nanga na ba moniteur soki mibale non naza na laptop moko eza musika nazosalela ngo na clavier oyo eza sans fil nazotanga makambo bakoma na laptop wana te mais nazoyeba pourquoi ndenge na lobi même nakangi misu nakoko salaka
nazo travailler laptop eza musika sans ke natanga parce que na mesa nango mpe neti ordinateur eza na nsima na nga mosusu bomoni wana nalongola bisika batiaka DVD parce que nachanzaka natiaka biloko mosusu eza ordinateur moko ya série ya l'an 2000 mpo bocomprendre donc eza au moins na 21 ans donc nga na travaillaka na basystème nyonso kobanda na Windows 95 98 oke na ba Windows 2000 do bongo tina oya mokola lelo naza mpe na ba PC na ba laptop différent yango wana meme ne bandela YouTube na yebi meme lelo na yebi yango wana Karine Mokonzi azali mutu moko YouTube eza eloko pamba po asalango eza penza eloko pamba ya kosakana te soki balobi ne kutu Facebook na yo sala makasi bamonitarize yango na Facebook ne akoko bundana mwa moke bien sûr akokoka na ye makobundana me na YouTube akobundana susu te alors bandeko sikoyo bokitisa motema na bande lisusu Karine Mokonzi azokoma na de YouTube nalongoli sikoyo na janvier bon nalongoli te po programme ezali na janvier mais soki esalami na janvier te boyeba kaka na 2022 Karine Mokonzi azokoma na de chaîne ya YouTube moko oyo ekozala géré pa na ye moko makambo ne ya miziki na makambo mosusu etali kaka makambo ya yebi bokanisi makambo yango mpe susu nga na yebi non me loko na yebi YouTube wana ekozala vraiment officiel koleka chez Mokonzi officiel ekozala plus officiel privé ya Karine Mokonzi alors oyo pe ya chez Mokonzi ekozala toujours ekokontinue pe toujours na baaktivité nango ya kitoko bien sûr mpo na chez Mokonzi eza na makambo ya kitoko eza na biloko ya kitoko ezalaka na nyonso ya kitoko bandeko bozala sir yango wana Karine Mokonzi deuxième site ekozala surtout na mutu na bino bolongola Karine Mokonzi akoka ayebe eloko te akokosalela YouTube te bolongola ngo bobwaka ngo mosika pamba te Karine Mokonzi na YouTube alelo oyo akobeta ngo dada soko abosana eloko abengimi ya temo akoloba na ye mais de toutes les façons akozala nango besoin te parce que ordinateur ebandolakisa ye ekoloba na ye abungisi kodi na ye azoyeba ngo susu na motu te akozala na facilité akozwa ngo donc ekozala mpe na sécurité ya kitoko alors YouTube ya Karine Mokonzi blindé YouTube ya Karine Mokonzi privé mais mpo na biso nyonso tolandaka spectacle oui YouTube ya Karine Mokonzi ekozala chez Mokonzi te mais ekozala chez la baronne mondiale officielle Hollywood hey. Bon Hollywood na bakisi mais chez la baronne officielle ekozala nayebi te soki ekosuka na TV to soki ekosuka na VT en tout cas wana nde nayebi te pourquoi pas esuka na chez Mokonzi
la baronne. Non, c'est la baronne officielle Eka. Nayebi te, mais bon, nandimi te kosuka bongo pona babalani te. Ah, mais modèle kosuka ezaka TV. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.